Et voilà, merci. Na fidélité, na bino pe confiance. Ozo continue couper sa Kindoki politique émission d'actualité politique. Autres a toujours n'essayant qu'on présente bino yango boza olanda biso na Kinshasa, boza olanda biso libanda mboka boye bola mon émission lelo wa poju baku vraiment kolanda biso mbote na yo. Bonjour, bonsoir, réseau dépendre na ozo olanda biso partout dans le monde. Wapi ozwami lelo toza bongo jeudi le 23 septembre 2021 toza la ville province à Kinshasa. Wap tozali ko enregistrer les bino émission Kindoki politique ya mukona lelo o bozali kolanda partout dans le monde zone na loba toujours wana tozana pour nous servir bino boye bak mokolo ya lelo ezali bongo mokolo oyo déjà Sénat ezali bongo ko pesa ko voter ko adopter calendrier na bango na oyo etali bongo makambo lobela na oyo na makambo oyo so lobela ba matière à traiter pendant session à septembre. Alors nde to loba boye sénateur bazali excusez-moi na séance à huis clos wap bazo so yana o etali bongo ba séance oyo ba ko traiter ba matière non so ba ko traiter pe bazo lobela likambo etali examen ya état des sièges ou ta ebanda na mois de mai dernier kino mokolo ya lelo et chef de l'état congolais Félix Antoine Tshisekedi bazo mi toujours na États-Unis d'Amérique na New York wapi autaki ko participer na 76e assemblée des Nations Unies wapi aloba kipe to lobela discours na ye na au cours ya émission ya moko na lelo to yebi bien que dame la pluie a oti ko sala apparition na ye kasi to tamboli na ville province ya Kinshasa ba dégâts penza ya makasi ezate me ba balabala ezotonda ndenge to mesana donc to komo mesana na mabe ko mesana mabe eza mabe to meba mesana na mabete to kanisa ki gouverneur to pe équipe na ba ba solution pendant période de langa to monique ba zu ba solution te to pe to beti mbela oyo to pe to zolo belikambango po ba la surprise to mesana que ceux qui déjà est comme ba mort aller gouverneur na batunaye ba ye to moni ba ministre pe ba ye aller ba komo luka ba solution yo luka solution yango yo mona mboka na omimpila alobi na e po ceux qui to lobi te mabe soto bombi et ça la malamu mingi te parce que ville province à Kinshasa to komo mesana ba mai partout et puis ce n'est pas du tout bien. Toko ban émission na biso mokona lelo Kindoki politique toza bongo landeko providence lokuli et na ilongo na yeto sola moi o etali bongo ba question d'actualité azali activiste pro changement azali mwana mboka ndeko ya filimbi azali na kati équipe ya communication pe azali ko occuper quelques responsabilité kuna azali pe na kati ya ONG moko jeunesse nationaliste et panafricaine pe azali initiateur artisan de changement réseau ya ba oublié Congo des oubliés réseau ya le Congo des oubliés na utaki kolobango parce que ça ba casquette moi mingi donc c'est important qu'on présenter pour voyer ba boza en face ya nani tozolo bela nini mokola elo na bosana ki la muka alaka qui marche na ye le 29 septembre pour koloba non na politisation à Seni non na glissement pe koluka que ba élection na biso ya 2023 et ça les lolenge esengeli mwana mboka providence lokoli mbote na yo mbote mingi madame Naomi Mpila nasepeli mingi kozala lelo na kati na bino pe na ko profiter na oyo occasion ya kopesa pe baiba kolanda biso oyo ba messene kolanda émission oyo kitoko oyo kosala fierté non seulement ya mboka ya Congo mais aussi fierté ya engumba ya Kinshasa émission Kindoki na politique. Merci beaucoup mon mboka to sepele kozana na plateau na biso ya mokona lelo mais amboto banda apparemment film biezo continuer ko bunda bozala ki ko bundisa l'ancien président de la République na ba mo belé to ebibino bande kwa filimbi bande kwa lusha bande kwa ba pro activiste ya changement kasi lelo boso continuer ko bunda opposant à Azana pouvoir bozo bunda bozo continuer ko bunda bo réclamer nini tokolo baboye
na tango ya kala totikalaki kobundisa mwana mboka Joseph Kabila te de manière personnelle. Ali citoyen congolais lolenge moko na ba citoyen banso. Mais kasi ya mabe makasi otomona ikati na ye likanisi ya koluka ete a s'éterniser na bokonzi. Au détriment ya constitution, en violation na mobeko likondi na yango wana tobandai ko exiger maponomi moko malamu, crédible, libre et transparente. Na yango pelelo oyo toko combattre kaka to bengi banti valeur oyo yo ko benga kindoki na politique yango nde biso toko combattre na yango pe mikolo ekoleka tokoloba ete toali na posa to mona peuple congolais à vivre malamu, vécu quotidien na ye et s'améliorer. Peuple congolais akufi na nzala koleka na corona. Peuple congolais akufi na chômage koleka na corona. Na yango to koyebisa bai o ba ko kamba mboka ke mboka eko kende mabe esengeli na bango ba fournir ba effort oyo ekosala ete ba action na bango et atteindre consentement to ba attente eloko o population a causé la. Population a causé la lia, population a causé la guerre na este si la. Population a causé la zwa mosala mwana mboka Naomi. Population a causé la za na accès na l'eau potable mai. Tambola bakota kingasanyo ya libongo mopanzi sango ya investigation. Bato ba komela mai ya foko na lopoto babengi mai ya forage en pleine ville de Kinshasa. Lelo oyo na tongo ya mbuna ya awa nazalaki bongo na pasi ya kokoma. Pona nini pasi ya kokoma mai ekobima te tokoyeba te régie des eaux bachela biso asalaka makambo selon ye arbitrairement akola mukana tongo apesi ata communiquer te bolamuki boye mai ekobima te. Mais déjà to mesana resombu le beti mai kendaka. Mais pona nini to mesana mabe makambo yo uti koloba toali bato moto ako vivre éternellement te. Soki to ali na kati ya ekolo esengeli na biso ekolo est organisé de manière à ce que moto o vivre na kati ya ekolo moko aza na ba conditions propices, ba conditions moko ya malamu o ko sunga ye mikolo na ye na se ya moyi oyo ezala bongo malamu. Être humain azali être moko fragile. Et c'est ngaka préalable moko esalaka ete a vivre bongo malamu. Ako ko vivre ete sika bosoto yali, ako vivre ete nanzala, ako vivre ete soki azangi mosala, ako ki ko vivre ete soki bako tikela liberté d'expression te, ako ki ko vivre ete soki bako tikela liberté ya makanisité, ako ki pe ko vivre ete soki a se sentir na insécurité. Na yango to ko ebisa ba o bako kamba mboka et ali bongo tango ba sangisa maboko na maele na bango banso po ete population a se retrouver. Ba la kibiso kini bopeto mwana mboka. O ngana benga rango na lopoto politique linguistique. Ba li biso kini bopeto melelo ya mbona ya awa na oko signaler bo ali chaîne na bino ya kitoko ya libongo na ville. Mais na gombe na ba ki mwana kokota te poto tondinga na pantalon. Na soni ya kokota na kati ya chaîne esengela kina zwa moto ayebisanga kete pangusanga boye zwa na kopeswa ata mwa 1000 francs poto en pleine ville ba nzela ba état ya route ezali bongo na état ya délabrement salongo ya nini ba chasser ali partout que notala ba condition ba immondice bokolo ba salongo est-ce que salongo esalema na mboko salongo ya ite poza bato vérité et ali bongo semblant. Salongo hérité, poto par-ci, par-là. Et ali bongo soni, donc on rappelle moto ako kamba ekolo, que ngomba ya Kinshasa ya ali bongo na budget. Et ali bongo na ba taxe, et ali bongo na ba recette. To komi tu na mbongo wane kendaka wapi, et profitaka la banani. Soki biso moko ba kinois, to komona banzela te biso moko bakino to komona ba projet e ko koma kino na suka te mwana mboka Bernard Yemora Lobaki qui a zozwa rétrocession na été comment est-ce qu'il va travailler est-ce que pour travailler na mboka lokola na ngomba lokola Kinshasa il faut pas rétrocession pas du tout Kinshasa déjà ka mobiliser ka ba recette to te ba recette yango ba futaka
bato bako futa ba recette tongo midi pokwa bato bande kwa mituka bako kima vinette tongo midi pokwa mbongo wane kenda ka wapi e profita ka banani to ko mona bango kana ba cortège bako le kaka pim eli malamu bazu ba cortège wana po ete espèce bango ba privilège bazala au service ya biso population mais soki to ko mona bango na ba privilège wana mais biso ba veki quotidien na biso eko s'améliorer te eko pesa biso pasi pe mawa to ko mimona lokola ete to ali ba congolais oublié lelo komi mokonzi olosalela biso obosa nino biso okomi kodomine biso mbongo na biso esike kokende to koyeba te mwana mboka ekosala pasi nakotisa mutu na mo place wana ntango ozoloba apparemment Filimbi eza beaucoup plus trop opposition te awa nakolobela position ya Filimbi te nakolobela position ya peuple congolais nazali activiste pro changement na kati ya mouvement citoyen Filimbi mais awa nakolobela position ya peuple congolais intérêt na ye situation na ye esengeli nazala Filimbi te mpona lobela yango moto tu oyo akoya awa akolobe te population congolaise ali bongo malamu akozoba population ye nde esengeli bokanga ye bolobaki moto oyo akobolonize peuple kibobolole ne yangwana eloko ekotambola malamu te okolobe te kotambola malamu je baboyela ki makamba ya ko sa moto bolole ali bongo injure Martin Fayulu mais soki okosala eloko moko ezali na ntina te eloko moko ali inconscient okoluka défendre l'indéfendable oali bongo nani okoprétendre ko ali licencié okoprétendre ko ali mokonzi oyebi rôle na yo malamu te moke osali mabe moke o détourner mbongo ya l'État babenga yo nani mais pourquoi dans tout ça vous mobilisez la population te pour nous lobela likambo etali nzala par exemple mais mingi tout le monde surtout ba opposants so babimi na balabala non élection bon bayi politique bango fo boye ba ete bazali na ba agenda na bango biso baye ya ba mouvement citoyen totalaka mingi vécu quotidien situation ya population na yango elongo na mouvement citoyen Filimbi to mena ba action ebele o ezali na impact ya social contre Covid to mena ki bongo ba action kala mingi te to kolinga to mobiliser population pour na ko expliquer bango sur ba inconvénient ya RAM parce que to komi tout na mbongo ya RAM ko kende wapi ba ko kata peuple congolais oyo azangi mosala oyo azangi kolia malamu bakokata etango nyonso na batelefone biso pe lolenge na JNP tomena action ba action tomena ali bongo les gens donc balingi bazwa mai na biso de manière illicite par imposition na lac Tchad tozalaki bongo liboso ambassade tchadienne en 2017 pour na ambassadeur tchadien benda président na yo Matoyi mai na biso bakoki kozwa yango te par désaccord to par imposition tangu bato bako kufa na este ya Congo na Beni bato mingi balaki sensible en 2018 pour na maka mususu biso tozwaki courage ya koyebisa MONUSCO ete MONUSCO oyaki awa te pona tourisme oyaki awa te pona bakoltan Congo moyaki awa pona stabilité ya paix na sécurité ya mboka to komona ete makambo ko malamu te malgré te bakaske ble bali bongo par-ci par-là na este FDL akoboma makasi koleka ADF nalu akoboma makasi koleka to benda ki Matoyi MONUSCO pe ayokaki lelo MONUSCO azomi kokende déjà petit à petit déjà ba signa ki plan ya départ na ebo CP na ou bien comment biso to exige ki MONUSCO akende te pe kutu na minute MONUSCO akoki pe kokende te pour instabilité et ali bongo makasi situation inquiétude sécuritaire ezali bongo makasi FDLR, ADF Nalu, banda état de siège et bandit. Kino lelo yo to sali bongo plus de 3 mois to kende bongo 4 mois to kende prorogation en prorogation. Combien de civils ont été tués mwana mboka? Lucha a lancé qui communiqué rapport na plus de 533 civils tués. Ba notable ya ba des provinces Ituri na Nord Kivu bango moko kutu balembi état de siège
pour la nini ba komona ete oui état de siège sali oyo kokaki kosala mais elakisi pe ba faille na ba limite na yango. Lelo administration ezali bongo embongwani de civil en militaire. Population oyo avivaki déjà éruption volcanique, azalaki déjà traumatisé, azali bongo na banda côté, akokelela ya kolia, amona lisusu pression militaire. Tout bilolenge ba militaire na ba se comportaka. Par moment ba confondaka nani azali ennemi à peuple nani esengeli ya batela. Pression eleki. Ba militaire ba kosimbala bango ba EDF ba FDLR te ba ADF naluté ba pression na ekokende mingi likola population. Ya wana komona ba manifestation wana ezali bongo ba milice bongo ba biloko mo amike bimaki ba wana bazalaki na intention koluka ba kota mususu ke gouvernement sa malukonde kokweya ba luka ba intégrer tout ça bango batiki mais ba yo ba semaka trouble désordre na partie est ezali FDLR ezali ADF nalu est-ce que ba se rendre te ya pas si pe mawali nini population a kokoba na ko souffrir population pression eleki et que ça la passe pe mawa. Et comment avez-vous jugé parole et chef de l'État du haut et attribué aux Nations Unies que état de siège ko disparaître mukolo le ko sala ki keya et disparaître c'est-à-dire guerre. Et zali passe pe mawa pona komi tuna soki e koloba mabongo na ebaki non ko sosola yango malamu te. Donc soki guerre ya est on silité to vivre na éternel état de siège. Na ko comprendre te pourtant constitution to mobe continue na biso lobby que état de siège ezali bongo na 15 jours. Soki to moni que 15 jours eleki résultat et comité de koki ko prorogation na yango to komi tout na constitution le but que ça l'éternel tout monde ba opération belé salema awa nande ko kabila et c'est un état de siège te opération mbata ba opération belé salema na est mais par exemple c'est un état de siège c'est guerre yango détermination li bongo malamu mais le problème na politique ezalaka détermination te. Il faut aussi de moyens, il faut aussi des stratégies. Tant que yo ko umela mingi na eloko moko adversaire pe ako étudier yo a comprendre na faille na yo. Si armée ba drone eza moko ba stratégie. Ezali bongo malamu, mais est-ce que pour ba drone tambole sengeli bongo ezalaka na état de siège. Ba drone ko tambola tango iso esengeli ka état de siège te. Ndeko na ngai moninga na ngai lucha azwaki lisasi. Na beni pona nini bako ebisa état de siège et umeli mingi koleka manifestation ezalaki bongo pacifique babeti lisasi na ngongo to koloba camarade ya lucha bampite likolo ezali pasi pe mawa eza makambo to déploraki na passé et ko rappeler ngande ko Rosimu Kendi et ko rappeler ngande ko Thérèse Kapangala et ko rappeler ngande ko Hissène et ali pasi pe mawa mwana mobali ya âge 21 ans. Kaka likolo ya kolobete état de siège l'équipe pression to lembi pression militaire to kosenga makambo zonga normal azui lisasi likolo na bakati. Mais est-ce que entre pression militaire na ko zala exposer l'insécurité à rebelle population ko ponani entre le mal et ce qui te fait encore mal la population n'a pas de choix entre le mal et un autre mal, tu n'as pas de choix. Population kanga ki motema, eba ekosa na ngaka 15 jours. En tout cas kanga motema, ezali pona bola muna yo état de siège oyo. Ekosala na kaka 15 jours, to ebisa ki ebongo. Population ndimela ki biso. Après 15 jours, to ebisa kanga lisusu motema ekosala susu kaka 15 jours. Banda to bane ko sa kanga motema population alembi ali pe moto mettre fin à l'état de siège pour trouver quelle solution et ali bongo normal armée ko ki ko continuer ko est vrai ba opération e ko za la lancer ezali te kaka obligé que ezala état de siège ba to ba ko comprendre état de siège ni ko lo ba nini chef de l'état à cause de la pouvoir exorbitant, pouvoir comme makasi koleka.
hormis pouvoir au chef de l'État koko manango ba institution civile et qu'on a changé la institution militaire. Il y aura la primauté toboleki ya ba militaire sur le civil. Il y a moins de ça la passi. Yo ko ebate na quartier nous so mona ka moto mo ka déjà militaire mo ka kanda ya mboboleka ba ko contrôler donc liberté na bino ezali na kaka. Or être humain et loko ya ko kakate ezali nde batia liberté na ye na kaka. Na yango état de siège Seigneur ibongo ça la 15 jours le lege constitution lobby. Maintenant to comment on était ko kende de 15 en 15 de 15 en 15 de 15 en 15 population alembi. Tout comme l'émission na biso tolanda ki pe ba rapport ya ba konzi ya armée au baza kuna ko baza vraiment infiltré et puis bazoluka de part et d'autre ba solution tozoli ki que ne makambezo ki ni peut-être que solution ko ko Jean Paul chef de l'état a déterminé derrière moko alobaki que mandat na e ko za juger par rapport ya sécurité na est toujours il y a toujours discours chef de l'état na ONU nini on sepela ki na ONU on sepela na ngote nini comment est-ce qu'on analyse qui discours ce qui est sûr et l'Obama qui aurait que l'Obama mais il n'y a pas si peu maweli nini to komone te to ko accuser mingi mabeo to komone pa ya baninga mais to ko tala mabe na biso mon côté problème ya est ezali problème moko complexe na tina nini ba population ba kowele la mabele auto bengi conflit foncier entre ba population oyo bango moko bakolo mabele bango moko na bango moko bako bundaka bango moko lisu bako bundana nani na bapaya okomona eska ba conflit ane koria biso moko etant que l'état eloko ni to ko sala pona ko temporiser to ko éradiquer conflit wana armée na biso to ko lela uta ba rapport ekoyaka que armée na biso allait infiltrer armée na biso allait infiltrer oh armée yango nde ko simba défense ya mboka mona mboka Naomi biso moko effort ni to ko sala pona ko démasquer to ko éradiquer infiltration wana mosani to ko sala ya pas si peu mawali ni tant to ko kende bongo na concert des nations et si ka oyo bikolo eko kutana pona kolobela devenir ya monde ko décider ensemble biso to ko yana ko milela ke ba kolta la biso ba ko iba naturellement ba ko iba oui ezali bongo malamu mais to ko loba boye biso moko à l'interne to ko sala nini tongo midi poko na Congo toko ka ba corruption awa toko ka ba détournement à l'interne to ko sala nini il j'ai fait ça msala yambo to bima libanda yesengele biso to travailler na kati politique étrangère ya mboka et se conservaka wapi libanda ya mboka te na kati ya mboka soki bo concevoir ngo na kati ndeko ko balancer ngo libanda kolela ezali arme ya ba faible le Seigneur la biso étant que Congo biso moko à l'interne to dans la conscience ya ko s'organiser ko soit sens ya responsabilité ça fait au moins 60 ans auto ko benga état souverain ni koloba nini toza maître ya destin na biso maître ya devenir na biso pour nini tango nyoso to kolela kaka nini FPI to kolela ka FMI tokolelaka Banque mondiale tokolelaka mais elle passe pour vous la solution faut utaka à mboka na biso d'abord esengeli e banda awa et affecter libanda bato ba ko soutenir Tutulande bato ba ko soutenir ba Rwandais ya libongo te ba o ba libanda mboka to ebi yango banani ba yela biso plan Cohen plan oyo loba ki ete biso to kabola mosolo na biso richesse na biso bomengo na biso na Rwanda plan Cohen ezali ya ba américain plan Sarkozy ezali ya ba nani ali ya ba français
ba o ba ko contribuer na instabilité ya mboko yali nani yali bango ya lokolo yebi ke mama lek no moko boye azala na kindoki oko aloka kayo ko lela su pa na te mama lek ni na zo boye na zo bota te mama lek o mo te ko sala musala ya palo ya punda yo moko zo conscience bonde la travailler si mana yango de ba solution ko zoama uta to banda ko lela vous attendez à quel discours? Un discours qui va au moins être courageux pour travailler d'abord les réformes au niveau interne. Et si manayango, tokoloba clair que non, to moni était États-Unis, to ekoloboye, kokote lekoloboye. Rwanda kosala biso mabe, Uganda kosala biso mabe, bino boko kanga monoko. C'est que boali bongo banani ba complice. Toko ba émission qui politique ya moko na lelo 10 milliards eza budget topé projet ya budget. Na ko sepela mingi na sujet na yo kindoki politique. Oki nango 10 milliards eza budget projet à budget exercice 2021 où eza qui déposé dans l'Assemblée nationale. Est-ce que possibilité eza koto komati wana parce que apparemment makamba misonambo la biso komo kende bien ande ba obi ke réserve d'échange mati ba misolonyo selon zo na recette à l'état nyonso wana etokoki ko komati niveau ya ko mobiliser 10 milliards. Na été ndeko sa malukonde ayela ki biso budget liboso 12 milliards. Na 12 milliards yango to balisuso te et aux assous 12 milliards te pour la ligne COVID-19 ne troisième vague to ko mobiliser te ba koti auto bonga ka recette rectificative o ba beng na lopoto pour na ba exception que budget na biso et kozala bongo mobiliser en combien en 7 milliards point 1 pekino lelo yo 7 milliards point 1 ngo na ndimite ke ba kokisa yango budget to solde na yango ezali déficitaire. C'est-à-dire ba dépense et l'équipe bongo ebele mbongo esengela ki ba mobiliser yango te lelo oyo ba koela biso 10 milliards yali bongo malamu na kobeta maboko na ba problème nyonso o population ali nango nzala insécurité kozanga mosala chômage éducation nyonso tu wana kozanga lotiliki kozanga mai 10 milliards yali kutu moke mwana kosenga bachata 50 milliards. So il va aller à posa pena solo ba combattre pauvreté et c'est ngeli bongo budget za la monene koleka mais a participer ma oyali nini to bien te balobanga na bango bongo to mesa na pratique wana yo mo ote kolobango to mesa na mabete mo na mboka ba koya na nyungu o ezali bongo grimace ba ningisa ba parlementaire ba voter mais si mana yango ekokoma nini budget, to requête rectificatif, to changer pour la nini to ko mobiliser sous prétexte que eloko boy. Maintenant ko loba boy et ali bongo madame. Nyoso to ba proposer biso population to ko fala biso na nzala. Mais rendez-vous ali nini na 2023. Na ba rubrique budgétaire na bango ba longola ka déjà mbongo pour la maponomie. Ba longola ka mbongo pour la maponomie. Pour maponomie nde to comprendre tout sauf maponomie. Donc to kozanga nzala boelelo. To kozanga insécurité. To kaki ke OMS atinda kimbongo pona ba fond ya Covid tout ça. Biso to zali confiné ata ba cash ne ba kabela biso te mais to yoki ke ba to ba détourner mosolo. Biso population to lobi boye na ba rubrique budgétaire na bango babosa na nyonso. Mais babosa na ndete décaissement ya ba fond la tribune ya Nations Unies que élection au en 2023 n'est-ce pas et ali bongo malamu ezali bongo malamu yango to sala débattre yango biso to ko répéter yango biso to ko insister yango biso to ko soutenir que maponomie ezala ya malamu na 2023 pe na délai constitutionnel.
Tokuba na émission na biso tokomi vraiment kokoma na suka émission mon lelo ezaki na oka 30 minutes makamba bitoko vraiment et omela mingi te lelo yo consensus ezomona na te entre ba chef et ba confession religieuse depuis plus d'un mois d'ailleurs bazo yo kanate apparemment bande ko société civile biso tokoko tshela motema ndeko fayo la zolo balelo bazongisa seni na maboko ya société civile mais société civile yango pe yango ezo yo kanate qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui doit être fait? Ngana kolobete ezako problème té entre société civile bango na bango té probabilité entre ba confession religieuse bango na bango il faut kozala na sens to na miso moko ya kobona makambu autrement na minute bitumbe ko bunda mande bras de fer entre bayi politique na bayi confession religieuse tout le monde qui ngona ndeko malondati ndeko malonda bimaki bayi politique batelemeli malonda babike malondo yo ko simbate et surtout que le coloto bayi o esengela ki ba signer na charte ya confession religieuse de lobby il faut à la vice to président de baboyi ko signer vice na président ba libongo moko vice azali ya SSC président azali bongo ya nini ya Senko bango ba signer kité les mêmes choses et se répéter. Bah président de la confession religieuse bah oui non et c'est tout pour na consensus. Consensus c'est limité. Bango ba lever séance. Si mana bango to kete groupe moko boy songolo pakala ba sinise ba PV. Ba sinise ba PV lobi nango ba komi na assemblée nationale. Ba komi tout na mais respect procédure za la sous-té nani yango président qui réunion to royebate. Donc on a déjà procédure qui sont biaisées. Et ce procédure est biaisé. Bah PV on est légal, ils bon légalité. Mais pourquoi vous tout y a pas si fait par les nini. Na lobby na yango, to koyoka ba nyungu bandi déjà. Oh nini, na kutu na zana nga chef de la confession religieuse so ina fi na signer ki yango ezaka rapo ba menacer ki ngai. Oh ba menacer ini menace de mort. Oh nini, ba misusu oh nini ba pesa ngai mo solo. Mais na mboko ya libongo sérieux. Procureur, il fallait diligenter ba enquête moi na mboka Naomi. Okoka likambo ba menacer mutu pona kufa. Okoka moto ba pesa ki mon solo. Déjà moto ba pesi mon solo. Quand une personne est corrompue, quand une personne est menacée, c'est-à-dire il y a contrainte. Donc il n'a pas de consentement. Ce qui signifie que l'acte qu'il a posé est frappé de nullité. Et quand qui dit mamate et alisoni pe mawalelo to komonete, il y a toute une commission écologique traité et lo komoko ya bongo. Mais malgré ça, solution komona na. Mais ma démarche ezolanda ma pour ko bayo kana bazolunga pour yo kana. Il faut bazonga bongo na case départ. Et d'ailleurs pour na biso ku ba mouvement citoyen position na biso ezala ki boy. Biso toza kututé autour ya ba désignation. Biso to lobi boy. Large consensus autour des désignations et nous exigeons de réformes électorales comme prérequis, comme préalable. Yakopona, bayo fo ba kambaseni, toni koloba boye. Il faut te définir non ba règle. Et c'est ngeli total à l'issue bien fonctionnement ya seni. Et là, on dit que ça pour être séni na biso encore plus crédible, transparente, indépendante. Ainsi yango ne ko pona ba animateur. Et soit tant le lenge nini, elle est le moko bo so ibo bengi ba force vive nyonso une semaine. Nini consultation ça combien de temps? Ba dialogue tout na mboko ça la combien de temps? Elle est le moko so qui belé ma passe une semaine na ndambo. Comme ça, consensus soit na bazu yango ba ko déposer yango comme proposition de loi wapi na Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est entérinée yango makambo sili nyo surtout e bandi. Mais ba oyo ba lingité que l'élection à la libre, crédible, transparente, ba ko lukakaka bazo ba population. Ba ko mema biso na makambo nini. Na makambo tozali nango na 2018. Schéma yango wana nde ba ko linga ba mema biso. Schéma ngo nini? Ba l'exception tango après comité bon tokene na dialogue soit ma ponomie ezala te wana schéma liboso yo kaso schéma mibale o eza très dangereux ko le ka liboso schéma mibale ezali nini
bakolela biso schéma oyo tokomaki avec ou sans la machine à voter tokende wapi tokende na maponomi yango oyo meme biso na ba crise ya makasi après élection bato mingi ba contester ba résultat ba misusu bakoyeba te nani abimaki député à solo nani abimaki te ba misusu bakobenga ko ba député nommé pour ne dire que c'est là yo bina ba o misusu elobama. Donc pour vous dire que bango ba olinga ba même sur na schéma moko avec ou sans réforme to kende wapi na maponomi. Mais to komi tu na maponomi ni to ko kende. To na posa maponomi ko za la libre, crédible et transparente et même apaisée. To li te na posa maponomi moko o ko za la fantaisiste. O ko sa le makaka tine sa le maté, to li na posa maponomi ya malamu. O yo ete population ko mona vraiment te intel ende a gagnaki. Soki ndeko Naomi Mpila komi député ezali po biso nde to votaki ye ezate po akoma ki likango ya porte-parole moko limbisanga ndeko Naomi tout cité marche la Lamuka le 29 septembre bozo soutenir ou pas est-ce que bosenga na bango eza fondé na ko rappeler que ezali na okaka ndakisa otobengi na lopoto exemple donc ezate po ndeko provi ngamoko na komisoki likango ya reporter ya Seni soki ali bongo mwana mwasi nde na bima député te pona ko bima député c'est ngeli bongo population ça nini a voté yo na koloba boy pona marche ya le 29 mwana mboka na koloba marche wana ezali bongo initié par la Lamuka metali kaka la Lamuka te etali peuple congolais mobimba mwana mboka likambo to bandaki yango paisiblement petit siko ezaka pacifiquement to bandaki ba siti na biso liboso Assemblée nationale mwana mboka lolenge nini babetaki biso te lolenge nini bapanzaki biso te lolenge nini bakangaki biso te le 15 la Lamuka est initié marche biso activiste to bibongo comme peuple congolais to kozala lolenge nini babetinga le 15 tenga mwana mboka Providence na bumbu pour la tambola ibongo zinga na honorable Ndombasi na archa tozala kiwana lolenge ni bakangi ngai te mwana mboka je t'ai humilié balongoli nga bilamba tolo polele bakobeta nga batambusi nga bafini nga na motuka na pasi pe mawa mwana mboka mais to kolemba te to ibongo eloko moko te ekoki ko arrêter détermination à peuple pona ko aboutir na changement. Il faut que manifestation ezali bongo constitutionnelle ezali droit ce qui to informé c'est ngeli bongo bango batinda ba militaire po ba panza biso te mais po ba sécuriser biso mais ya pas sipe mawali nini mwana mboka lelo ko manifester pona koloba bo solo pona ko réclamer ke ba ko yiba biso mo solo pona koloba ke to lingi ramte pona koloba ke to lingi ba élection libre crédible et transparente. Résultat nango ekozala kokangama ekozala nde arrestation arbitraire mwana mboka bango bakoki imposer date te biso nde moto tokosala en fonction ya date par rapport ya oyo biso toyebi bango batindela biso disposition mpona encadrer masse et ali pasi toko mona ba misusu ba ko manifester lo lenge nyonso ba ko sala mais ya pasi pe maweza nini soki bae oyo ba lingi changement bae o ba ko proposer contrairement à makambo ko salema ba ko panza bango ba ko beta bango toko mituna démocratie ke wapi na ko regretter ndeko na nga Rosimu Kendi na ko regretter Thérèse Kapangala poete to bundake tumba oyo na bango longo tozali na posa ba assise démocratique evanda mais mawa pasi pe mawa makambo ko salema to komitu na ba assise démocratique ezali wapi mwana mboka zela na ebisa yo mwana mboka ya pasi ya nini ngana laki bongo mwana moke na 2006 na votaki te to komi na 2006 ba ko benga Joseph Kabila nani mumemi maki aswana kate abunda kate. Bon, en 2011, révolution de la modernité. Avec bon image à nani, il y a pacificateur, il y a réunificateur, il y a beaucoup au Congo. Mais il n'y a pas de nini en 2018. Joseph Kabila a abimi na image à despotes. Pour na nini abane kolinga ba manifestation te. Abimi na image au bato ba taxé de tout. Pourquoi na ba manifestation répression zaki makasi ba Rosimu Kendi bakei ba Isen bakei ba Thérèse Kapangala bakei ya ngwana nde pasi pe mawa to ko esa ba o bazali awa malamu nyoso ba ko sala population komuna mais ba bosa na teke mabe tout pe ba ko sala population komuna
à force de ne pas vouloir que la population manifeste, bakoboma image moko pour ba mipesa image mosusu. Bakoboma image état de droit pour ba mipesa image à dictateur. Et c'est ngeli ba yango. Population a le droit à manifester. Devons-nous parler de glissement aujourd'hui? Mais tant que mituna, mbongo c'est ngeli ba budget, décaissement mbongo, et c'est ngeli combien? Bureau ya CENI, c'est ngeli déjà quota. Si le quotité. Yo komona te ke soki ba élection pende ko salema soki ba élection pende ko salema loi électoral organique ko salema ezali loi moko ezali contesté parce que na kati ya union sacrée ensemble a kosenga large consensus INC a kosenga ngo lokola PPRD a kosenga yango Lamuka a kosenga yango, ba mouvement citoyen ba kosenga yango, ba monde ba ko constituer ba force vive ya mboka. Bali na posa to vanda, to loba makambo tali maponomi, to boyi sima ya maponomi, masasi ebeta sima ya maponomi makile tanga. To zali na posa ya paix, to kende bongo na fête ya maponomi, to élire ba kondina biso, ba o ba ko gérer Congo ya lobby. Congo ezanga nzala. Comment on peut combattre la pauvreté? Comment on peut sa population msala? Comment on population kolia? Comment on population kozanga esika kovanda te ma ya komilate? Na yango nde tozala posa na yango. Comment on congolais tout a accès à justice équitable? Dans tout ce que nanyo sosolo bana, ozo noter même pas moi ba signer à volonté na ngambo ya l'état congolais, le gouvernement union sacrée. Volonté ko ikozala na yango. Mais toi, on a posé la volonté qui a gâté impact la volonté. Volonté, motonio surtout encore le banali na volonté. Na coach le nyama wa mwana mboka Naomi. Tala na linina salaboe, tala na linina salaboe. Mais impact na yango. Banda basali ba billet d'avion équité. Ezali malamu na beteli yango maboko. Na kupona ngai ekitata na $50. Ezali malamu babilo kwa bongo nde sengeli to soutenir. Mais ya pas paiement ya nini. Prix avion équité entre guillemets. Mais lipa et qu'on régressait lipa 200 francs le lot entre bayo baliaka lipa bayo baliaka fufuna bayo bakenda na avion bali ebele bayo mususu bazali abayebi ko jour ba matata avion te ndeko na ngai biso bayo to sali science politique ba prena biso soki ozo agir na l'état il faut ba bengi ba urgence ba bengi ba priorité de priorité na ba priorité soki okoyeba yango te makambo kosala ngo kaka kibudiki ezali malamu pri avion ekiti na beteli gouvernement maboko mais ya pasi pe mawezali nini lipe kozanga maye kozanga lotilike kozanga nzale koboma congolais et aussi toko kaka ba détournement toko kaka ba corruption na koloba bu ba député ba tsozo ba Egypte ba sinegi pétition contre président Bosso mais awa est-ce que ba kolobela ngo lisusu ba kolobela sur le camp pétition te pour nini bazui ba jeep poete bazui ba jeep na bango na yango biso to koloba bo to komona ete ba o ba ko kamba nde vécu quotidien na bango et s'améliorer mais biso o ba ko kamba biso ko vécu quotidien na biso et ko régresser et ko kita ba o ba bande ko lia na tongo de boule lelo ba ko lia na tongo boule moko boule ya maleo ko mindenge nini 500 francs mibale to moko tala kama moke awa congolais a ko vivre dans un PIB à combien par jour ezali bongo participer mawa komona makambo ekoleka na vraiment tout comme na sous émission oyo elle moko la lelo ezali qui vraiment plein d'émotions de quoi lobina motema ne mobimba nyonso pour l'intérêt à Congo toza contre mutute na zone di mapeke de konanga providence aza contre mutute parce que tozo promet ba idée o ezali ba valeur ba idée à changement et non ba individu parce que mutokoleka ba idée et tikala faut que mboka na biso bana o baso ya lelo bakuta mboka moko ese tongami abanomi tout na question te pourquoi baninga ailleurs bazara bien pourquoi biso tozara parce que comme soni bimi libanda mboka bokomo ka soni kozala naza congolais so babi congolais balobi bato bazara ba détournement congolais bazara correcte congolais vous voyez l'image que nous donnons ce n'est pas du tout l'image au Congo le grand Congo et kokai kozala nango vraiment
ils ont ça la passe ma casse émission de politique à le si mon amboka Providence locali topesio merci mingi on dit maki ko na mituna na biso je crois que prochainement tozana et sous a pour ko so la likambeta libongo Congo il faut moi na biso aye ko la Congo de les bas âge aye ko la ni tozali nani tozali pour que yepe à s'investir na mboka na ye pour so biso nyonso tomi pesi penza mutu na mutu sika na ye lobi mboka ko bon même ba politicien baza na pouvoir ceux qui azana bolingo ya mboka a osala nyonso te pour na famille ne kaka osala nyonso te pour na ye mboka ma osala nyonso pour na mboka et évoluer osala nyonso pour l'éducation za malamu lotili ki mai eza malamu osala nyonso manzele tonga mabat balia malamu batu ba kende classe batu ba apprendre pour que lobi relève eza kitoko mais ceux qui mutaza bolingote patriotisme eza na motema te bangana alors que lobi tango ya koleka nyonso baby omonike eza vraiment kitoko te tukutani prochainement na loba tango nyonso tout le monde la ignorance kasi to linga mboka na biso nzambe abenisa mboka Congo démocratique ezali mboka ya bakoko na biso landa ki biso partout dans le monde comme la biso na numéro est affiché juste na ba écran na yo so pour ningo contacter ndeko Providence comme la biso to ebinenge ni to kotia bino en contact pour toza na kaka pour intérêt ya République démocratique du Congo to kutani lobby na invité mosusu toujours avec le même plaisir au revoir.